Bonjour la famille. Si au côté vous aimez vidéo na biso, ou partagez partagez ou s'abonner na TikTok na biso, ou s'abonner. Place nous poster vidéo na Facebook, na Instagram partout, ou s'abonner ça biso bien ou commenter. N'engana pe saka conscient que juste na ma sœur, ma jeune fille, ma jeune sœur, je sais pas, ni désolé ka pour le moment vraiment na ça moi. Oyo, na bete li solo moko tu ko sala ma vendredi passé na Congo donc di solo oyo tokoki kotika ngo eleka bongo te eza na ndeko moko sœur moko jeune fille moko na Congo pardon jeune fille na vendredi ezalaki na neta la date vendredi ezalaki le toza na août vendredi ezalaki les 4 et ça a mis les 4 août vendredi les 4 août eza na ndeko moko azalaki na mobali baboyana déjà kinda sala pe vi na ye mobali akozwa mwasi azalaki na bana la ayozwa mwasi babalani pe babalani mwasi azalaki na zemi bavandaka na bango bien na ndako pe na mwasi na ye mobali akenda mosala mwasi atikala na ndako mwasi akala ayoki sango yoka nde ezalaka non donc ex copine moko boye soki pe bolingo esilaka te mwasi mwana mosusu pe ayebi na ye te ye mpe so bolingo esilaka te akoma koya kosala nini akoye komenonce moninga azalaki na zemi azwi bandeko na ye na bakamarade azwi groupe babondi baye bakoteli moninga na kati ya lupango vers 10 heures makambo esalami na commune ya Lumete vers 10 heures babandi kobundisa moninga babundisi moninga comme azaki na zemi pa azaki ye moko mwasi défendre makasi défendre penza ezate ndeko wana tobala minute ndeko mwasi wana na zemi akufi bamemi akwei la akwei bakimiti bamemi na hôpital mutu akufi na zemi ndeko wana mwasi mbanda na ye akimi bakangi mobali bakangi na ndeko ndeko mwasi wana oaki kobulisa moninga bakangi bango mpona bamesure enquête basa baenquête tututu nangi naloba nini par là sikoyo ye akimi mais akima te toza na monde ya TikTok toza na monde ya réseaux sociaux monde ya nini bafoto na ye tozela totia yango partout bato bazalaka babone baza na bacompte eza evimba bacompte ezalaka babone ebele en tout cas tocontacte bino bosunga biso totia bafoto ya ndeko wana il faut aya po bakanga ye aya kosamba na acte oyo asali il faut apeye pourquoi mobali aboyi yo yango bafille baseur nanga kotula ngo ndenge nini na bokomi nango na ngonga oyo kotula ngo ndenge nini moto aboyi azwi mwasi mosusu tika bango basala vi sikoyo fiana abebisi vi na ye mpo akota prison po bafoto na ye tozozela fo akota prison apeye oyo afuta oyo asali po olongoli moninga na bomoi mama mfiana atiki 3 bana na bakomi orpheline parce que yo bolingo esilaki te oyo komenonce moninga na zemi atiki mokilo ya se mpo na yo ale lisu mwana okende ka bongo jamais ofuta soki esengi mbongo totie bambongo okota ndeko wana fa kota prison afuta lisumu na ye soki mobali aboyi otiki ovandi otaleli nzambe opesa yo bolingi mpe kosambela te sikoyo yango wana mpe bomona kaka mobali nde aza suka nyonso mobali asuka nyonso to te sa mobali okovivre pardon mobali aza suka nyonso to te sa mobali okovivre lelo yo obebisi vi na yo ya koboma moninga mpo fo kota prison okota prison wana sikoyo moninga wana atiki bana na ye orphelin likolo nini ayeba te ke bolingo moko esila te ye ayeba bali ya koti na kati ya ndako ya libala yo olobi te ndakilakisa kipomba na ye nabundisa ye ozwi bagroupe babondi ya bakamarade na yo oyo obundisa moninga vie okati ye vie ndeko akufi aza na kati ya 35 à 40 aleki te aza na kati wana 39 akomi te aza na kati wana donc jeune bongo akende ka po nini yoki bombanda so eloko eleki tiki eza te so esimbi te otiki pourquoi okende osala crime ovi na mobimba otikala nango ke na boma mutu likolo mobali yango mpe azongela yo te azala na yo te
bana na balelo bakola sans maman ba orphelin po bazanga ki pa bazanga ki pour moi si moi que bundisa maman na bango. Vraiment, vous avez la première partie, nous avons la deuxième partie. Partagez vidéo, aimez la caisse, ça bien, s'abonner à TikTok Nabiso. TikTok Nabiso, ça, Women of Prayer, et ça la bien. Merci, Nzamba Pambola Biso.